Mon problème avec Kofi, c'est un laxo. Un laxo va visa au Brésil, on a kenda côté en Brésil. Mais on peut poto mutasa poto le gola ngasa. Passeport rouge et motanzambe. Ambassadeur le gola Kofi ana matricule ni. Azo salaire wapi? Au monde ba tozo ko ambassadeur ma na salaire té. Parce que za matricule té ba yebi yoti ba visa. O zo mononi. Visa. Ba visa ba 2 ans. Ba visa au Brésil té. Brésil. Donc na lemba poto. Bato ba des potos sikoyo ba des potes ya tianana o za suna copter l'arti na lobby ba beleza cher na mo flerité Kofi a chekinda kwa vente Kofi a chekinda kwa vente 1 million so combien na so ba tiango si lelo mutasomba ngote bato ebele wana o bazwa bandako wana bazwa bandako na famille moleka boyi ba relation to ala na bato ebele boyi bi ngote bovana kanye so batindo na Kofi nga na yebisio ke na yebisio na obanga ete na makambo finance manda côté pour na kuta na Kofi bizele fa na mona na ngape mbongo te omona zibe ala la wapi ala la libanda mo fleri batu to vivre raté pourquoi mo fleri to vivre kuna te parce que mo fleri za nzela moko ah ouais yo moni Kofi combien de fois bazwai c'est-à-dire ndaku entrer moko ya moni batu tu bakima to ya otinda bino po bo tu na ba question akoyeba kango te mais ngai ndako ne wana ezo impressionné pour au place nga na sombi ya munene de fa koleka wana bandeko babolingo yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola coca fanta oza mobimba Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Oza mobimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Kulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Mais on sent album, on dit que l'album va tout ça, mise belle bazar dans studio, hein. La légende des oya. Musicien ngana ndima na mbogo ya Fali. Ah, kaye mogo. O ya bangi sanga za ka Fali. O tata na ye. Na bi ye ka Fali. Ngana za afro pétage. Ah. Ko ka voix moto na nzambe na ebité. O sala ki Jacob de Vary. Kofi za la voix. Te na tu ayo po oya wana ala voix ni. Mamnona ya na yo wala kontate. Ya na ngate na bi ayemba voix ni. Ndio tata na Kofi. Mutu na yo wana ana tata na ye. Nanu ezalate etikala pe kozalate na Kinshasa. Société Dieu existe. Etieli bino mo bange na service ya ba course nyonso oyo kolinga. Ba bengi service yango bisoti na porte. Ezali ba moto bozali komona ezali na service ya batutu oyo bazali na posa ba rendre bango service na ba course nyonso. Tuna ngai nini? Onga nazali na posa na kende supermarché. Mais nazali na makasite ya kokende. Benga bandeko ya Dieu existe. Bango bakosunga yo na mbongo na bango bakokende na supermarché basombeli yo biloko tout kozali nango posa kobanda na 0 ti na $100 bango tango bakoya balakisi yo bafacture ya biloko na yo osengaki pe montagne se pesi ozongiseli bango mbongo na bango po na course basaleli yo okofuta bango kaka $5 ya pamba ezala oza na posa otinda moto na wenze benga kaka bango bakorendre au service basombeli yo biloko nyonso na mbongo na bango tango bakoya pa na yo ozongiseli bango mbongo na bango pe opesi $5 ya course na yo ndeko na ngai mabuka na daya tala service oyo ekomi koya tina porte na yo ezala pona kokende kozwa perruque to plante na yo na salon de coiffure benga bango bakosa elo course wana tango bakoya bapesi yo perruque na yo pe opesi bango $5 ya pamba ya course na yo surtout pona bino oyo ezalaki keso bimaki obosani eloko mosusu na ndaku chombo to nini bango bazali wana bakosunga osoko bengi bango na bambuteyage kisasa moto wewa
ekokota partout pe bakosala shosho bazweli yo quelle que soit distance sombele suka bisanga pona bandeko bazali na batu na bango soit azali kobela azali na hôpital to pe azali na ndako kasi esengeli bakende kolukelo bakisi benga bandeko ya société Dieu existe bango bakosunga yo okomeli bango bakisi na yo otindeli bango na mbongo na bango basombeli yo bakisi après bayeli yo ba facture na bakisi na bango ozongiseli bango mbongo et puis ofuti bango mbongo ya course na bango $5 ya pamba du jamais vu ozotuna nga soki bazali wapi société Dieu existe ezwami na Cavalli Center na commune na Gombe en face na Planète J na boulevard deuxième niveau oza mobimba topo ko benga bango na numéro ya téléphone oyo 089 00 040 81 na société Dieu existe nyonso eza na sécurité kobanga na yote kasi ezali likambo ya kondima nyonso ekomi na réalité eyokani nzamba otinda nga place obino boko bomanga bamusu bazonga ti pétage wana nazolinga te bo comprendre que pétage ya mabeti so ezali mabe mama tina akondima te. Très bien. J'ai une femme très rigide, j'ai une femme sérieuse. Garçon, moi, journaliste à Komelinga, oh, délile, c'est à la Turquie. Oh. Bongo ye kofi jour à la Turquie à Gabana, yota. Yo so yoka griffe à Gabana. Banaki, bana poto, bana mikili, yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko, belengi. Tala esika ya kovanda, yango yo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI, awa soki oye, ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te, nyonso ezali. C'est-à-dire que, awa okoyaka kanabilamba, ya pamba, okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant, 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Baraka Mogiso. Ouais. Baraka Mogiso. Qu'est-ce qui ne va pas? Mogiso na ebiete. Oh. Soko ke pa mobila omona ndako eza. Ba misala na bandundu batonga pe. Nani? Tuna nani? Misese nani? Wera tonga na mogani. Te yebsanga. Nana salaka vérité awa. Na lakisa bandako même Kimbuta atongati. Na Kimbuta tongati. Personne m'a conduit, au monde est bien. Ailleurs, il y a bateau là qui est amoureux dans le malamboy qui est bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouvert
ouverture Yanganda Taba chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko chez Djonga de. Weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Mokili mbozo tala biso na ba etando ike na ba internet na fimbu na ba chaîne partenaire Peggy Ntsasa le terminateur de la presse aye koyambela bino l'homme de pétage, le prophète de la nation Mvuluzi, le prophète Denis Lessi na ozalanga imorote na ozana confrère Nabiso Voldi. Bonsoir na bandi royo sur Nabiso ou soit bonjour, ça dépend de l'heure que vous allez voir cette vidéo ou regarder cette vidéo. Dès que vous avez belé éparpillé partout dans le monde. En tout cas, Toza Awana, Peggy Ntsasa, Escape Togo Yambelabino, les prophètes de la nation, Motonanzambe, Denis Lessi. En tout cas, Toza Ana pour la question Nyoso, dès que beaucoup de l'Arabie sont ensemble, dès que tu salué déjà pour commencer notre communication. Les lots, papa a faux pétage. N'habitez. Avant qu'on te rappelle ma question à Mozindo, est-ce que c'est qu'on aurait pu battre sur collaborer avec l'autorité ou sur Tangia? Notre félicitations, on a CP l'angoté n'habité. Bon, les gens au début vont comprendre l'angoté. À faux pétage, des inventions na créé musique nanga, où ils allaient ni gospel ni profane. Na obéta musique à bafalité. Nana zobeta faux pétage, des alliés musique. So afro ana neti bona beti eloka ba Congo na débit ya taro oyo kaneti na débit ya nzembo boyoka e parti wala ya débit rythme izo beta eza rythme ba Congo donc na beti yango na rythme ba Congo ça dit na obeta mingi biloko africain ba rythme fabriqué par les Africains. Moi folklore na biso. Oui. Après na tie sikoyo maloba ya Nzambe na maloba ya social. Pourquoi batoazo ya mangai bien ba public na liberté eza esprit nzembo eza esprit. Bon Moïse tango asali nzembo ayebi banani bako s'approprier na ngote ba chrétien ba beta ngo pe na ba boîte na ba boîte hier ayo contrôler nzembo na boîte a contrôler ngote ça dit afro pétage ezali rythmique ou ezali entre mélange. Il y a gospel, sagesse à Salomon, na folklore. Na kati na lingna te ya loko la ba José Nzita na bango nyonso te ka Jésus te. Ngai na kati nazo te ya Jésus mais na forme mususu. Boyoka mokili oyo eza ya motote. Ça dit que na faux pétage na o laksa batu ke to vivre biso nyonso. Muta olekisa muninga te, muta obakisa muninga te, mokili eza ya Nzambe, chacun va s'approprier de la partie que Dieu lui a donnée. Alors, na kati wana tango na mati na beleli pe batu. Na bi batu ba oloba na okota lola te. Po na pengo. Nzamba boya yo. Mbaya boma me ngai naza na code ya lola o ba ange ba pesinga 1 2 3 pétage. Siko pétage po na nga eza philosophie. Philosophie nanga actuelle. Le mot péter les plombs, bato belé ba ka ça péter on est à gaz té. Bon, ba mutu ba lo ba pétasse té impoli. Bon. Péter les plombs c'est un mot qui veut dire tout simplement que mutu a craqué. Voilà.
Il a perdu la raison à cause les Congolais presque n'y sont pas pétés. À cause il y a pas pasteur, à cause il y a politique, à cause il y a biloko belé wana soko tali Congolais a raisonné sauté. Parce que avec équilibré était à péter. Mon pétage c'est pour le temps. La différence qui existe entre nga na ba prophète et belé. Un prophète c'est lui qui donne la nourriture convenable au temps convenable. Bon. C'est-à-dire c'est un fou de Dieu. Bon. Nzamba tindi par exemple aux Azem Samwasi. Obabota 3 bana Israël na bano yaboti. Et ça message wa linga punir Israël. Bon. Mais prophète a que pas zébisi. Osée chapitre 1er verset 2 tina 3 botanga na ndako. Bon. Un prophète c'est un scandaleux. Un prophète a noté, un prophète c'est mutu et pas ya nzambe azani mtaliboma. Bon. Ça dit fou du roi nzamba o tinanga place au bino boko bomanga. Ba mutu bazonga ti. Bon. Yango un prophète so ba lingi lokola ngabo, c'est-à-dire que eloko epesa nga poids eza public. Bon. Baninga ba passer ba ko linganga te. Parce que naza contradictoire par rapport na bango. Ba mona nga soni que mutu o sabi so soni. Si. Yemo yo bango pe. Oh, mais il y a des prophètes qui comprennent. Mutu lokola Baka a soutenir nga. Roger Baka. Bien sûr, parce que à comprendre là où je suis. Moi je suis là où les gens ne sont pas. Toyaki na mokili, ba tout nyonso bana arche wana sito gagner bango. Bon. Si on a bimi na âge, na ke mukili. Bon. Na kende mukili kozwa batu wana. Bon. Otuna ngana lelo soki bangobila ko mozo approche avec l'église mais grâce na ngape. Bon. Lelo bango ba konze belé lelo so ba ko moya église grâce na nga. Tant on a okutana par exemple Félix président Félix. Makamona kutana ezali ya pétage ou bien na oyebse comment Dieu veut que le pays marche. Tant on a kutana ba nani ba président Kabila, bon. Vous croyez que je parle sur Kabila pour Tobeta Masolo? Je pars en tant que prophète. Tokena Mbalo pas Félix. Tozala qui n'a pas prophète Moussousou. Tozala na mutu ya nani ya nani bato ya nani bala 7 baso nani. O bakata mande fubo batika mande fubo bakata. Baba. Oui. Représentant Baba Zainanga. Pasteur mon père Zainanga on a été poto. Les restes tout le monde est musicien, tout le monde est journaliste, il y a makasi bazala yoan. Moutali bosso va pesa micro ezanga. La présidence, ngam celui la président. Aso comment tout je lui ai dit qui il est. Mission na yo, mission na yi. Qu'est-ce que le peuple attend de toi? Pas. So na kutuna, tuna garçon de sa mission na biwa non. Dauphin. Non. Papi Mboma. Il était là. Président Koudakangé na Lubongo na Suka Baké. Il était là. Tozakina Zakaria Zayoana. Ba passer nyotso zomona na ba musicien ba Zayoana Patrice Zayoana. Bon. Mais moi je parlais, il y a personne qui a parlé au président comme moi. Je lui ai parlé sérieusement. A commis à CP na sengaye na suka na lekani na coin to sololi et puis na ki. Écoute, ba to ba mona nga fou, moi je suis pas fou. Président a consulté ngandeli so na fou. Bon. Kabila me consulte. Na fouté? C'est cool. Oh, na lobby hein. Est-ce que ce qu'on a coupé na Kabila tiko yo yeba? Mais yo bomba raté tout. Non, na lobaka na bomba capé parce que yo kati so na kuta na Félix, il faut quand ya loba na TV. Ah wana na se na bandinya o moni est-ce que yebi so na kuta ne ou pas? Na loba souté? Bon. Parce que makambo peut changer. Bon. Discussion peut côté. Voilà. Né yo tuninga question est-ce que bato wana ba lobani? Oui. Na soina confession religieuse Dodo. Dodo m'a dit clairement parce que na ibio. Ndengo ke wana okeza. Mais comme me la trouté. Bon. Bima. Bon. Pas yebi ke na ke gozwa bango. Bon. Mais yo zo mona bato wana nyoso. Mais mutu pose wa yefa lingote. Bon. Si. Donc talara afro pétage wana ndenge zo bina na bato mabe na bana mike na bato tout ba ebideli. So na bimi na nzela siko scandale. Bon. Ça dit que bana on a balinga déjà son na koti bango évangile siko ba osani. Ba oya. Ça dit souci na nga na kendai ko kota na mokili pona zwa bango baya. Tout ça méthodologie mon côté. Très bien. Voilà. Donc moi je suis pas un mondain. Je suis un prophète. Mais qui a une méthodologie compliquée. C'est ce qui fait que les gens ne me supportent pas que na pengu. Na oyonga umsozo kufa kalati. Muta kufa kazala boy. Bon. Mutu ça zo kufa au sentir que muta kufa. Na pengu ite. Moi je prêche. Dimanche passé na machine à plein. Au mon idée.
soki bato wana baondima nzambe na nga te bayande c'est-à-dire bayebi ke oyo prophète Denis Lesi oyo wana azali na kati ya mission na ye po Arche de Noé ayambaka ligoro de nyau Jésus ayambaka ba républicain bato wana bandumba donc ngai moko nayebi eloko na osala et nazokende na bato na nga bokula tito ozoki na église okomona bango nde baotonisa stade ya Peter wana oh mais mettre stade mais nga muna bana stade avant bato wana nyonso te nalobi muta bana stade avant bato wana nyonso ngati bozobosa na Delesi boyinde nga muna bana stade avant bajube wana bato wana nyonso ngai nga muna bana bape bana braza mutakota braza liboso apart coutume c'est moi ou atondisa ba parlement atondisa na kati na panza kati na libana ba institut des jeunes sous c'est moi moto atondisa ba cinévogue on nzembe kaboli penda kinzele kangami qui est là c'est l'homme fort de l'Église bato ba ko mombosa na ngabo ndeni 9 fois martyr ah tu évolué donc voilà bato il faut baza la fière langa parce que na penguiti na kende ko luka bao yanga ba pagano bandoki bandumba ce sont des péters batunanga na ba PD bato la nyonso ba lesbienne batunanga na reluka bango baye patata bon mais mon sa nzambe na otala carrière na yo osali ebele ya kosakanate a otolo ba tout à l'heure papa Guy Sasake o bendi na ba konzebele ya mboka o ba poussa na pembele ba comme aider œuvre dédiée mais na maman so sala ya minene o na yoki ningisa yanga muke mais ngana tuna yo est-ce que les gens c'est que ça monte 3 fois on a gagné ah na bandal na braza na poto on a monté kufi ba ele ebembe muta kufi ko na misa to bete na soka lisolo ya moko brièvement na kena na alimentation mo na bandal na ba elinga ebembe muntu mo alobi ke nzambe be mwana moko we ba zinga mwana oyo yo le big les amis de Jésus ne meurent pas moi non akufi na simi na oki chaleur quand quelqu'un en chaleur ça dit le sang est encore là na déclaré bénédiction moi na tambour na pas moment ma casse ba kablanga so $25,000 mukola akenda na bandalunga oui okuta na so mikili poto na poto ezaki sikoyo na province quand na komi na province mongo boyi na kuti na famille wana mutu moi bon tokoloba ba memi na hôpital ba muta sa kufi ngana croire te parce que na simi na yoki chaleur na bia kufite na osekusai na bonde lipo na ya seku bazongi na hôpital ba bi c'est pas normal ba fait examen ba trouver que normal famille ne pesa 100,000 euros na 100,000 na euro na ezai mbongo ebele et puis na Brazzaville na sala miracle moko batia mwana moko mutema ya plastique nde eloko esala popularité na nga na Braza papa na ye azali chef ya sécurité ya mokonzi motema plastique akwea boye mpe maekangani bayelinga ye na campagne na bondeli bakebe examen na France bamoni motema normal longole motema plastique nga te esalemi bongo parce que un miracle quand ça s'opère là yo moko oyebi te nde maman na apesanga place na sombe na église na Braza apesanga mpe ndako apesanga ba moyen oyo na sala makele na Braza nde na okuta na botombongo famille otombongo na maman Carmel et tout ça moi si wana hôtel Marina mais abongo ni motema mutate yengati na mobali na ye ko bongo na motema otombongo boye ko otombongo milliardaire oya Braza wa mais moi na ngati Carmel Otombongo oyo encadraka moi c'est gouverneur ngobina mais moi si wana moi nangati ngam na lia dimna donc il y a des choses que Dieu a fait avec moi mais malheureusement ba héros makambo ebele sale maka cameraman azalate ce que on a tout conclu moto nzambe est-ce que na lelo na ba pétage mamoso pétage wana nazo lingate bo comprendre que pétage ya mabeti c'est ça mabe maman tina akondimate très bien j'ai une femme très rigide j'ai une femme sérieuse que ceux qui na osala lelo ya mopanzi a hôtel Milan na ko gende
pixele namona bango tosolola masolo nakoma na bundese balobi kende na tame yokofana na nyekese aneo neo tamtame aneo Bidi esra yo la niene yo le tam tam. Nous, c'est la compétence. Et chez nous, du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin d'Avutuka, tu es à l'aise, pépère. Donc, ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Aneo, neo tam tame, aneo, kumbabiso nzela lola, aneo, evangelia cuire. Aneo, wifi aborde, menalola. Badroit biso batutu kaloji. Tant que tu es Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Pourtant, on bâtit ma solaire où il y a résisté à mort. Poto, disons moi tant qu'il n'a sauté. Ça m'intéresse plus. En fait, ça m'intéresse pas. Moi, c'est Nazana Moukane à 10 ans. T'es maman Naebi. Bon, tu connais un balaye, organiser un andé. Je peux prendre l'avion aujourd'hui, je pars à Paris. Vous voyez, bandé sur la résidence ou pas? Makamuso baloba souté. On a problème nanga. Le col en Nazalaga, soutenir Kabila Minki. Ba combattant ba kanelanga trop. Mais mamango c'est les gars. Nana ba visé à 2 ans, 4 ans en Angleterre. Na kendate, pas parce que na kendate période où les a eu trop chaud. Mais maintenant j'ai besoin d'aller, mais la maladie est encore là, il y a encore batou. Mon est souté. Ngali ngesika la okene na oga sur la mbongo. Moi na poto ero nga nazo kende wana masole za kotamola bien na ozonga na ba 300 400 000 lelo masole kufa Congo nde makambo ezali. Makambo eza awa. Kolera na poto. Popote na crise na l'euro yo. So na keza ka po elamba meleke na tikala kuna. Pourquoi zongi mbango? Parce que poto mudango pesa 100 € ya calcul. Alors autant mieux naza nesika na olia bien. Siko lokola nzote zo senga na ko pema. Ndesiko nazo kena ke ko pema na elamba. Poto toluka elamba car moi mon pépé wana sukolango, moi ça Élysée obeti moi muto ezongi normal ozongi. Mais mon temps d'ambelé on a s'appelle pas on a na té un peu de zara non moi trop. Ba faut ba eza discrétion wana. Oza mambelé ba ba raté. Net dernièrement on to bombardé la télévision avec Kofi Olomide ako lengi sa tepo soka za na villa na Montfleury yope ayo ezali. En tout cas ko bimisa ba vérité wana ndé. Na moni ba journaliste bon ba ke go tia ba caméra. Papa, l'habit de quelqu'un maison oko tia komo na ngati. Nkolo na kangamaka jour wana na perda lupango moko ponango. Banda lelo. Tina le banana chaîne internationale, les gens croient que moi je mens, non? Chaîne internationale est moins cher que les Kakoudou, chaîne au Congo. Vous voyez pourquoi? Canal na poto est moins cher. J'ai 2 chaînes na Canal Plus. Na ça ma quel l'état. Les gens na comment na ngate, les gens na comment na ngate. Les gens na comment na ngate. Je ne mens pas, na foot attaque c'était bangonde ba foot anga. Bon. Yoko t'avais pas na ngomona na foot Canal Plus. Et ça, là, une année renouvelable. Qui est dans salon ngala. Vanda na contrat bosala. Contrat te za bongo. Oye ba raté que moi sur bala numéro 2 ya Canal Plus. Ada ndekonanga musakata. Tout ce qui se fait dans le monde, il faut avoir les réseaux. Si si. OK? Très bien. Donc il y a makamususu tolo bagati. Ndekonanga propre abala le ka Félix. Il y a Félix, Legnay. Babota 4. Et c'est Naganga. Didier Peleko, il est à Londres. A balaye propre, Nakota Kawana, Nagola vidéo, Nakota et pas mère. Est-ce qu'il faut Nagang? Bon. Donc ça, c'est une malien dans ma famille présidentielle. Vous croyez que Naganga a pour la nation? Non, j'ai pas, il n'a pas ce exemple. Et là, on a le président Ebiango. C'est dans Okosa. On a le bango tout le temps à la TV. Et c'est dans Okosa. C'est mon frère propre. Tobala na famille. Mais les sondes est-ce que vient na lingana yokana expliquer yo. Yokana. Non. Na batamité. Papa.
au moins ba famille ebele ba tu ebele wana o bazwa bandako wana bazwa bandako na famille moleka olingana lo ba troté pour ba de ba konzaka wana na ba tipo ya ba kongana komana ledia nde ba bandako wana boyi ba relation to ala na ba tu ebele boyi bia mote bovana kanye mutu musa koza kabela ke moi lupangu atongi mo eloko ne na tie ba locataire na kati bon oye baté je dois pas crier na lobby ma beleza cher na mo fleurité ma beleza cher kutoawa bon na ba pigeon bon na denda kona pigeon bon est-ce qu'il faut na gang bon deux villas de la nation deux villas construites. On a évité pour un temps de discrétion et c'est ngolo baté mais na kolobaté parce que ye nengaza wana anate ganda kwana ti ateka ngona na somango Kofi a check ndako à vente Kofi a check ndako à vente 1 million so combien na so bachango ti lelo muta somba ngote boyo e bangote mais ndako wana bachaka en vente bon bien sûr muta somba te tala nana fimo Lisette à sala na Vodacom ana 4 ndako na place wana mais ngana lia ka dibina bon akatanga pe moso mo pe kuna bon fona ganga na tonga pe moi ndako ezali wana mais wana na salité oui nana 3 terrains je te dis aujourd'hui et une maison avec villa papa Ledia na lobby te Ledia ça na bandako ebele na ko mi comparer na Ledia te Ledia na bandako kuna na mo fleri na ndenga jete na ba appartement ko saka na été et abilo ko suba loba ngote yo kadi ba wivini mo le kana ka bango batu ba yebi yango biso soto ibisi batu wana mon problème avec Kofi na yebisa eka que mutakozala na yo na moni mo ba journaliste ba leki wana eto moni na ka JB aza star agosala makelele mais mututo ala droit makelele te tengas que moni na bende question na lobby l'église wana omoni arche na lobby keza ya ngapo na lobango na TV arche de Noé wana c'est moi qui ai donné arche de Noé à Londres ngam na pesa arche arche de Noé à Afrique du Sud c'est moi arche de Noé à Bandundu ndako nanga nana nzondo na Bandundu bato ebele ba yeba te nana ba chaîne na Katanga bato musu ba éviter nana ba associé musu nana bango awa nana 5 chaînes ya TNT awa bato ba éviter nana chaîne moko na international et ça là 18 ans na zango ta na sakola Sarkozy mais basala nga cadeau eleka na wana pe kaka na nani wana mais muta non mais nazo loba te nana loba oui tant na loba kana kutana président bona kutana président yo kanti na okosa te ese makamo na loba tant na lobi na ke paré en Angleterre image ezate na l'accent wa on a ki 2 fois ba yamanga na Sarkozy 3 ou plus de 5 fois na l'accent on a TV awa bozize abala mona arche ya limité bongo sikonga na yebana na 007 wapi bon tunayi bo ça ba journaliste si tunayi mwana moko ya arche abala président ya Centrafrique ba benga komba bozize ba vanda na 10e mwana wana mukolo fete zaki na zui ye ba kusali contact na yena comme on est dans 007 comme on est héritier mais nde wana ndenga na zwa mwana wana na pesa héritier pona fête na ye mais est-ce que batu ba yeba kiango kenya na kena tata en tout cas félicitations na tuni kena 3 villas na Montfleury et sika ba batora ba gana laxo na laxo ba visa ya Brésil o ngana kenda côté na Brésil de apporter moi les sacs parce que Hermon a yo on dirait bon mon on dirait tout le monde moi j'ai 22 passeports non je te parle vous croyez pas c'est Kofi Azala en avion en jet à Soma jet na mboko en voiture ni nyo ileki ba voiture nyo so na mboko toyebi Ferrari eza prix nango toyebi Rolls nde ba kosa abatu toyebi ba Rolls ya ba 100,000 eza ya ba 200,000 eza ya ba 1 million eza ya ba 2 millions pour attendre à venir toyebi ba mer ya kala 1930 pour ba mer oh mais na bien mutu mwana mer à 2023 waza 2022 à part Lingeti mutu azana ba Lincoln na 2022 eza Lingeti yeb sanga nani na musicien nango ba Ferrari muso mona kawana yoga ba Ferrari muso mona wana hein ya kala bazui moteur bagego changona
retard. Bolinga to lobati. Oui, garçon mongo ya garçon moi journaliste à Komelinga. Oh délile c'est à la Turquie. Oh. Bongo ye kofi jour à la Turquie à Gabana yota. Yo so yoka griffe à Gabana. Na le bien. Tout le monde qui est dans ce pays porte tout. Nabi kulutali no moke mo marambo. Ali no mo. Na obimisa quelques passeports. Sima bo. Ah. Parce que Mohamed Moulé Kalumbo aluka mambabou. Oya passeport ni. Les services. Les services. On a 23 passeports. Là, il y a Sigami Baleza Likolosé là. C'est comme mérite. Mais on peut moutassa pour te le voir. Il passeport rouge et Moutolanzambe. Passeport rouge, on a besoin d'un côté. Na comme peut conseiller à Moutou. Kalamingi pété dans Ozango. Au combien déjà? Nazara. Même Ngobilande Nazara. Si on a commis conseil à nommer un passeport diplomatique. C'est rien. C'est pas un passeport grave. Les Zaga Moutou à côté, il y a un grand. Net ministre et conseiller, bah au des services ou bah au la présidence pour un conseil, bah au péango. Les élèves à gravité, ils ont à peine matriculité. L'ambassadeur le la confiance à matriculer. Ils ont un salaire. Au moins, parce que vous avez ambassadeur, moi un salaire. Parce que vous avez matriculité, bah y est bioti. Madame personnalité moi supérieure. Non, supériorité, supériorité. Non, dans un ministère. Oui. Tu es dans un ministère. Tu comprends? Passeport rouge à ministère. Bon. C'est le ministère des Affaires étrangères qui a donné. Mais il est dans la culture et c'est un ministre qui n'est pas premier ministre. Bon. Mais donc, la recommandation chef de l'État. Qu'au fond d'un chef de l'État. Au moins, il y a un soloba. Au moins, il y a fais attention. Zala discret. Non, Bakendaka, Ayamaki Bango, Yemutapé, c'est un passeport. C'est l'affaire étrangère qui a donné le passeport. Pour ça, la bilo qu'on solo pas, tu crées Fatima problème. Tu voulu là. Ok. Baba, au visa te, au Schengen te, au visa te, bah 2 ans Schengen. Au nyon sozo mona ba Brazza, pas partout ba visa. Au zo mono nyon so ba visa, au yo mona au nyon so ba visa, au zo mono ni. Visa. Ba visa ba 2 ans. Ba visa au Brésil te. Brésil. Parce que les gens, quand je parle, je suis parti prêcher dans le Parlement brésilien, on a fou dans le jet d'Angleterre jusque là. Il y a un visa. Bon. Au moins, visa visité. Namoni. Délilé sur monité. Namoni, vous le savez. Botalaka. Pour les intellectuels, vas-y. Vas-y. Bien, tu es dans le temps la tête quand même. Moutolanzambe, ils ont tiré. T'es sur la tête, ils ont livré. On a 2003. Mais alors, la loba qui n'a qu'un Brésil 2 fois, mais ma benganga na président brésilien. Et ça, passeport est tondi. Bah au lelo va passer, bah ok, lelo va ok, des potes lelo va ok, ok. Moi je suis résident à Brazza, ok, dans l'action passeport. Donc, Nazawa, donc, au Monica consulaire, hein? Moi je suis résident au Cameroun 10 ans. Mais résidence, il y a Brazza, on a 1 an. Pasteur Mogisho Bakanga c'est comme si ça fait la confiance sur Bassan Nzambe. Lokuta. Wa ba lever nanga. Biso to bota na famille présidentielle. Mais mi balé wana yo mona nani nani wana. Baza bande ko nanga. Oye ba teke baza basakata. Ba Claudia. Oye ba ko baza bana. Claudia na kiki. Faut dans l'information. Dans l'information. De la nation. Dans l'information. C'est dans l'information. Passeport de service. C'est comme vous le dites. Nazaki conseil munene nde ozomona ngabo. Dans la voyage à poto ebelé na passeport de service. Oyo eza passeport nanga mususu. Afrique du Sud. Afrique du Sud résident. Le seul pasteur à part ba mususu ouazana mukanda église d'Afrique du Sud moi. Non, ko doutete. Nazo la kisa. Vous comprenez? C'est là. Pour mon agaka. Pour Hermo Boy, Suisse. Mboka ningata molati. Suisse. Angleterre a passé 2 ans. Ce qu'on a 4 ans. Ce qu'on a 4 ans. Hein? Donc, quand on a besoin de nani yango ba visa yango Angleterre ba visa nyoso ozomona oyo Suisse ainsi de suite
moi Sud-Afrique, Nini, Angleterre. On va manger là. Oh, dis, mais laisse-moi tomber, dis. Tu sais, papa, man. Zéla. Oh, pourquoi les gens parlent trop? Nazar résident il y a une année. Dans Brazza, renouvelable. Ok? Oui, oui. Monsieur, Nazara Awa et un bilon moussou n'a pas le bâti. Quand il y a entendu la question Non, non, c'est bon. Non, non, il y a des choses que je ne parle pas. Moi, c'est dans 10 ans. Déjà commis française. Sur qu'est-ce qu'on a pourtant commis française? Mon canal est à bout, bah, n'a commis. N'a commis. Na tina mon côté na ke ndoko luka tsukini na lingi na la kisayo ke so ke na cité ok na munga fula tuna bugesa munga fula de les ala ngonda ko combien 250 mètres sur 230 na limité zela na limité au place na natonga âge c'est 250 mètres sur 227 ok ala ngote motuno wana. Donc, ce qui n'a pas munga quand la commune na cité verte na nango so 4 ministre yé moko ya oyo asala nani après ça 2 parcelles ya minene lisusu na munga fula ministre nani comme ne mage Kisimba posez-lui la question il m'a donné combien de parcelles na résidentielle oyo ya nani wana na Gombe après ça combien 2. Na lingi boya te là. Nana expliquer OK. C'est là. Nana expliquer OK. Na lemba poto ba passeport onyo c'est ça plein na ceux qui 23 passeports. Donc na lemba poto bato ba OK des potos ko ba OK des potés à tianana. O za suna copter l'arti. Donc Denis ici na résident en Afrique du Sud, na résident na Brazza, na résident na Cameroun. Ok? Nana ndaku na États-Unis. Donc on a diplomate. Yokanga nana ndaku na États-Unis na Miami. Basomelanga na un grand baron. Donc nana droit lelo ba nanga ba okende tous les 4. Bon bah c'est peut-être sikoyo que je peux voyager là-bas. Na kenalo. Mais sikoyo bana ba comme azuba nationalité. Ah parce que nazana eloko wana. Dodo Kamba moi c'est na sala 8 ans en Afrique du Sud, auto ya lobby. Bana ne nyoso baba américain batamula kuna yo kati mangumu lubaka ita lukuta obi combien de mandats ya zano obi combien de les gens voient les pasteurs comme des mendiants, on n'est pas des mendiants, toza ba mendiate. Donc na lingi kana faire passer message moko moko msuso émission na l'action babuka lupango po balobi ke boza yango lelo bo luka yango na prophète po kende bo yiba ngai kuna bah tu as tout pardon au moins changer la mission Peggy il y a un problème il y a un problème au moins ba musicien chrétien ba musicien na bisoir moi za na winda ko Moïse na Gombe partout ngamona mona amona c'est aesika. Mais moi, toutes ces maisons-là, c'est 800 000, 1 million 200. Mais moi, ils ont câblé 50 000 par an. Est-ce que moi, ils ont kanga? Ndeba mission bakanga. Non. Donc moi, ils ont dit que na lobby hein. Konde ozomona konde ya liloba. Obi kobe, obi konde ako câblé 100 000 bo par an kangote. C'est un grand baron. Est-ce que vous comprenez? Donc passer mon ba jeune wana non ba jeune ba utozwa siko biso to kwamba ba ka président to kam na bien wana ba na mike ba esika donc na bien bato na oloba na otanga ba komba kindomba na sont des pasteurs assis ba esprit bakati bana ba ndako na libanda ya mboka si toza to yebani de toza ba sonika futa aza propriétaire ya bandako to yebani moto azali na ndako te eza vie kutino asombi sikoyo asomba na ipen pe église wana asombi na ngingi to kozaki mbongo asombi église bon le Joël Francis mwana moke aza na niveau ya locataire a osomba te a osomba non auto banda ministère aza na no agent arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise
pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une de P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Mais ça va sur la plus. Non, à Kosomba, il a des moyens, il peut faire, il est connu, il a l'aura, et puis à Kosomba, il y a des pasteurs qui sont assis. Mutombo est très assis. Si on comprend le niveau. Mon église, on a 7 étages. On a 7 étages. Voilà ça. Voilà ça, on a Mongo, on a Ndakunaï, on a l'église à Sombi, il a des moyens. Mukuna a des moyens. Des moyens sérieux. Nani mususu. Emmanuel Dodi. Azana bandi na yebi financement na ana mbongo na mona mais na yebité vie na epo yaza trop caché. Ya trop caché moi na percé vie na été mais ba ken bato bazana bino bazana boye baba secret na mais c'est un garçon qui est assis. Très bien. Aza assis parce que mutu dia après ça mutu 20 000, après ça mutu 10 000. Assomme la mutuka, c'est-à-dire qu'il a des moyens. Bon, Marcelo. Marcelo a des moyens. Okay. A des moyens. Marcelo a des moyens. Pour Moutos à crédit à $800 000, il faut en avoir moyen. Si vous avez moyen, l'église, il faut en moyen, Simbate. On n'a pas moyen. Parce qu'à traiter, on a battu Bélo, on a eu un poteau barré en Mongo. Pour avoir bango baya, biso le kepa batouana. Bon. On a lié 10 000 président, 10 000 Bélo. Na ba président africain ata 8 na lia bambongo ngata on a nzondo wana webi na tambola afrique mon matin na lia combien donc Hollande ba grimace ba musicien ndongo mona bangwana te on a beaucoup de respect tu vois ba to ba Kofi ana moyen na ye ba to ba Fali ba moyen mais bazui et belé bazui kalaté ba nouveau patron mais ce que qui est sa vérité qu'est-ce qui ne va pas avec Baraka Mogisho vraiment Baraka Mogisho. Ouais. Baraka Mogisho. Qu'est-ce qui ne va pas? Mogisho n'a été. Oh. Nande. Na tika ko vanda na yebo ya ta 2 minutes té. Na été. Je les connais pas. Mogisho a outi adai choriste. Ah, c'est quoi? Ah, manka. Adai choriste en Ouganda. L'église, il y a prophète Nani Nathan, Bishop Nathan Ibrahim, Azaki chantre, n'est pas José Zita. Oh, Aye Kivu, Moutakote Kivu, ils allaient Runiga. Le passé Runiga où Azaki pour conduire M23 dans la période. Et Rwanda Azaïna nous, pasteur. Azapé confession religieuse, l'église de Pesao. Masara Bicho, pasteur. Ndia Bengaye, Tango Ayewana. Nde Mugisho, comme on est à Mugisha, comme on est à Tuno, Mugisha, Lendon. Et bien. Beyozi on va vivre. Na lobby boy, ngana chercheur. Mon ngande nazao. Soko bettinga, au bettinga, na lukayo. Étant na lukayo, na oyeloscope, pièce contre pièce. Au moins mamotu na loba na bandako na loba. J'ai dit vrai. Pardon. Et c'est bien remonté dans le banc la TV. Kenana Mwasi, na lobby Kenana Mwasi, Tina Sala black né au monde, on n'a pas mis ma femme au monde sérieuse. Je peux pas faire n'importe quoi ça et puis que logo est vrai. J'ai des échelles internationales. Dans a 2 entreprises, Libanda Moko na Moko Ao. Dans la charge belé, ce n'est que normal pour qu'on a Luka.
J'ai plus de 120 travailleurs. Très bien, mon Nzambe. Les bana basate non, natanga bana nanga na biba 5. Bangwana mususu azati. 1. Jonathan. 2. Oya uzi 75% na biosimi awa. Félicitations, mon 3. Nazana Simeon. Grâce. Blessing. Blessing est à moi na bota libana. Ya break ire mususu te. Na solo ba wa blessing na Blessing. Nga wanga na te. Blessing. Je n'ai que ces enfants là. En dehors de ça, il n'y a pas. L'autre moutoye buna gaz à pétage. Ah ouais, na gaz nini. Ah ouais, gaz nini lo nga mo. Azati. Et puis maman tina yebi ki ya ça, point. Donc au moins na télé na TV. Na ko ça ati. Pour na yebi télévision. Oui. Un jour ko balukela yo. Donc tout ce que je dis à la télé, j'assume. Nga moko munda somba ka banda kunanga. Même d'accord, Arche au monde c'est moi qui ai donné à l'Arche. Bandundu, c'est moi. Partout, c'est moi. Nana ndaku na ville. Monsieur na tegela o bienvenue langa wa comme vice-ministre, vice-président ya Seni. Na ina 2 parcelles na ville oui, na PC moko. Bato bakela bandundu ba ki parler ya DLS. Bon. Na lokola ba politicien na bino awa te ke ba eloko te ba lobaka makelele ba ndako na bandu te. Tuna faula l'action ndako na ina bandu. Tuna te na webso. Soko ke pa ngobila omona ndako eza. Te zela na bandu ndu batonga pe. Nani? Tuna nani? Bizete nani? Wera tonga na mogani. Te yebsanga frère Patrice. Mokandi atonga. Amene mené atonga te. Mené atonga. Redia Miss. Tout n'a pas cassé. Même bien taboulé. Tout n'a pas cassé. Prophète, prophète, de Renaud Rani n'a pas dit Mateka Rosanga. Tom Saf, ça on a discrétion. Pour être là, mon père, Betty n'a pas ça. Le bien, qui n'a pas d'arc. Oui. Mais na yébité na monanda quoi, ouais, na liquidité, na mona on en a été. Bolimisa. Le yomogam de sa fierté qui quitte. Non, na le na bandu ville, na siège. Banding ville. Na mboka na ngape na tunga na village donc ndeyo mona ngawa je suis mais Papi Nyango pa tonga ndeko na Papi Nyango na ndako na ville bandu il est député kuna Marie Balongolier mais il est député à ndako mais Fayou à la télévision c'est moi qui ai planté la première télévision à bandu nunga mais Martin Fayou pas soumane na lobby na yonga après yango bino nana makambo ya mogiso bobimi lisusu teto tiko vie kamitatu atikaka hotel mo ya 4 chambres na bandu atonga te te mena oui so tala na lobi nana salaka vérité na lakisa bandako même kimbuta atonga te na kimbuta tonga te la kimbuta Désiré de Kobi, le gars Badako, il y a un mot fleuri. Mon fleuri, mon fleuri. Le bien. Au moins la jubé à la Libanda. Mon fleuri, bah tout vivre raté. Pourquoi? Mon fleuri, tu vivre à parce que mon fleuri, ça la moko. Tu es contrôlé. Tu peux. Il y a moins de combien de fois besoin. C'est-à-dire, Ndaku, entrer moko. Il y a un moment où tout va kima. Bakima kuna po entrer batabiyoma bakima parce que entrer za moko ceux qui service les olukayo ba ozelo na porte na kwe ba ozoayo moto nzambe na ba voisin on sur mon fleuri na ndep no mona na construction et tikarayo okoki ko sala ngai kirdam te so batindo na kofi nga na yebisio ke na yebisio na obanga ete na makambo finance manda kote pona kutana kofi plusieurs fois na mona na ngape mbongo te na hospital na yebisa yo so ya otinda bino po bo tuna ba question akoyebaka ngote mais ngai ndako ne wana ezo impressionné po o place nga na sombi ya munene de fa koleka wana tenga tuni kuma na rappeler o kaka na rappeler na lobi boya moto oyebi ke batulanga nyoso ba uta ba voyage ba bita wana ipana nga mongo wana babita kuna totiaka bango kuna mais loko no initiative moko pe ya munene ana 2 ndako pe wana
Moi, je n'ai pas liboso à vivre à Kapewan. Moi, je suis à Kiarat. C'est mon tante, moi, l'histoire banda ils ont créé des vidéos, les gars. Des pinons de bateau, des mabagouté, dans le lobelo de vérité. Pourtant, on commis, on a bien de discrétion, on commis, on a obimisa, document, livré parcellaire, en moins que pour la sécurité, au gros bon Babylone. La ligne a expliqué, je n'ai pas, nana combat mon kona musicien. Musicien ngana ndima na mbogo ya fali. Ah, kaye mogo. Eh oui, abangi sa ngeza ka fali. O tata na ye. Nabi ye kaka fali. Oyo ora na ye et résister ti na pétage. Mais on ça album on que album ba tout ça ba missé belé bazana en studio hein. La légende des oya album. La lobi ba bimisa. Hein? Ba bimisa. Tozako luka ba date to moni date té. Moïse bi abeta bango nyoso ana. Oui bien côté. Moïse abeta bango tout wana. Parmi ba staro ba ebani l'église peut toi na mi épée. Yo zo ngondeli. Au moins comment Moïse té. Na place ba studio na bango wana. Au moins Moïse à la carte. Na mona ndo misa jour mona faire. Na le bien na yebi nzembo soki bimi na we bandeni. Nga na yebi ka propriétage ne. Moto misa jour mona faire. Na yebi te. Nga na bimite? Oh. Oh bon oh. Extra na kaka la bimate. Oh. Na ozela. Ah, na bimite. Oh, 4 millions de vies, na bimite. Oui, bimite na TikTok on a 4 millions 800 000 vies en moins d'une semaine. Ça c'est mon tour d'ensemble. Et aux albums na banze mo tela single. Pardon, allez répondre sur mbang pour la film. Les autres obi ça single. Il y a pétage, afro pétage. Après nazana 11 deuxième chanson 10 chansons plus ça pétage des ali. On a yembi batu. Na mbero. Héros national, na héros vivant. Nga mona ça la choix ya héros. Comment c'est nous héros vivant? Hein? Bah nous sommes créés par héros vivant. Bien sûr. Net caméra. Caméra comme héros vivant. Héros vivant. Caméra on l'a arrêté vol. Aloba ité, aloba até, moi c'est dans le sambo, mobali kakanye. Quelque temps après, le même tribunal a eu à l'obinaye au Yibate. Au Yoga Finga, il y a un peu de président. Héros vivant. Héros vivant. La lobby, la lobby. Non, mais si c'est vivant, on va continuer. On va attendre. Alingete. Hein? Alingete. Yo so yoka kombo ya chef na mboko. Banda to banda banda Mobutu. Ezala la ngo inspecteur finance esili to suki kawan. Mais au moni o yambalo pe na ko bato wa banga e. Bon. Akoti pe mongo na Congo. Héros vivant. Pour la première fois de l'histoire à Congo, Bidje Koki, bah Bidje Zokoka avant faire année. Excédent. Ils ont salema à Lingete. Héros vivant. Héros vivant. Au monde de Mitouka na Katuna. Inspecteur à Sumuta Yamakolote, bah l'andre cuisse derrière solo bureau na mutava na kitoli avant na kita plastique. Restaurant tout lien na yote. Bon. Au monde bino on a l'accès au thé. Tout le monde a ngoté. Tout le monde. Héros mususu. Héros mususu. Elenga Kombo. Nani c'est Elenga Kombo. Mengo Bilat. Elenga Kombo. Nengo Bilat. Kinpop. Kimbo peto. Kasi yango ne babengi Elenga Kombo. Oyo ka ngoto. Washango yumo yembi to. Na iba ngamo. To ba compagnie. Ngana za afro pétage. Ndenge na petit na za afro Congo. Atino inosa. Hein? Inosa afro Congo. So na yoka mungo voya. To comme na so na suka parce que na so na technique temps. Ko ka voya moto na nzambe na habité. Au sala ki Jacob de Vary. Kofi azala voili. Moto na nzambe. Na otunga yo po oya na ala voili. Mamlona ya na yo ala contacter. Ya na ngate na bia ayemba voili. Yana otendeni. T'es na tout ayemba voili. Moi je suis un évêque. Deuxième voix. Alors, moi je suis un évêque. Un évêque, on l'appelle éminence. Président Nengazana Toza Yanaï. Bon. Je suis nommé par la présidence. Je suis nommé par mes collègues. Bon. Alors, qui que ce soit, un musicien, c'est un enfant.
Tant que na défilé, président Vandi après Bisso. Après, il y a le Sénat, l'Assemblée nationale. Bisso est à la deuxième position. Au moins, le président faut qu'il y ait une église. Donc, Bisso est tata. En tout cas, Bisso aussi pour les lots. C'est ça. Deuxième kilt. Deuxième kilt, c'est aussi Mugisho. Mugisho, en 2009-2010, va chasser na Goma. Quand on est au Finga, pasteur, autorité, c'est Paloukou qui était gouverneur. À Bengani. Non seulement Paloukou était gouverneur, il y a un monsieur, c'est là, na peso maire de la ville Wana, parce que na sala y recherche Wana Ngamoko, maire de la ville. C'est là. Dans la recherche. Maman a solo ba service secret en beaucoup ba bien. Oh. Ouais. Donc Jam Yogana Ibsayo. Na Ibsayo très bien. Comme on a yé Mugisha, Tino Mugisha London. Mugisha na Uganda awa to benga Mugisho Lipamboli. OK? Bien. Donc Mouta explicé na komba comme on est Rachidi Tumula, il est là. Azalaka maire de la ville Akufa. Mouta est gouverneur de la ville, les ministres industrie actuels. Paloukou. Oui, si les services peuvent demander à Paloukou. Voilà, là, il est là. Actuel ministre industrie. Couverture médiatique, Mouta Salango, Magloire Paloukou, ou Azali na radio Kivuan. Bon. Oyokanga, Lelo a commis conseiller. Et pas un ministre de la culture et art, il est ici, je l'ai repéré. Il a les archives, et moi aussi j'ai des archives. Radio La Colombie, des salaka interview par téléphone. Uganda pas na bango, mutasala interview na kombo ya Iber Furuguta. Nandana bimage. Lelo, aza député national. Yoganga bien. Pasteur Oyamba na Goma. Comme on a Jean-Marie Mouruniga, ou Azalaka Mukonza M23, na peut-être Lelo, Soga Zakaka. Na Goma, Ezalaki John Mutamba, Bishop ya Église Mepak, na Simia B2GL na Goma. Jean-Marie Mouruniga nde a pesaye, ba kombo ya Bashi, Oto Yoki Mugisho. Mugisho, et Arandenge Mokona Baraka. Mugisho eza kombo ya babati. OK. Oya ba kamere. OK. Ozoyo kanga oya ba kamere. OK. Sikoyo Mugisho eza la Swahili. Nde la kisikaka lipamboli. OK. OK? OK. Voilà. La pesa ikoma pasero ya wutaki na mboka. Alors, ce qui est que ozo bouger de l'île, yeba que de l'île ça yo pièce contre pièce. Bon. Runinga tsiko azana Kigali. Batunaye bazana bunananga yemoko na Chimugisha London nde na ko kota bilo musute pour provoquer ngate. Alors, je voulais seulement dire que Mugisho akolo bana pasteur congolais que Denis Lesi yondengo zawana na ko beta yo na mboka nanga na benga na yo po za Congo na Congolais. Tango yo ke ba refoulé yo na Uganda. Okomi awande. Muto yamba ya kufa. Akomi awande. Ala sabzo tata ne mama ne. Papa na azai policier na Uganda akufa. Oh, nana komona. Donc je connais l'historique de ces messieurs à partir d'aujourd'hui. Tout n'a pas le passeport nini bakangela kaye o ba refoula kaye. Ah, komona ye Chino Mugisha London. O bakangela kaye. Siko akomi Mugisha Awandeni, Mugisho Ndeni, qui lui a donné le passeport? Les services d'immigration à Congo, Bokotsiawa, Boyambie na Komoni. Pas du passeport congolais. Moutou a une identification compliquée. Bon. Comment le pays peut recevoir un passé comme ça et il laisse le fidèle? Donc c'est un fil. Il laisse le fidèle. Bah bien été service na sengi na mbelu Moutou aner a vérifié biloko na zoloba. Ah. Batala yé. Non. Collègue n'a passé au collègue n'a. Oui, c'est un collègue. Nana évêque président, collègue.
akolenga nani yebisanga église nini ya banda na onaki akolenga nani non mais dis pas de collègues toyebani awa biso na biso toyebani alors aye abandi ofinga bapasteur afinga mutu lokola Vasilom muyibi ya 20 000 ya yebi bimeuble o Vasilom atonga oyo ezocoûte bamillion soki ni peine okute immeuble ya Vasilom obi combien ça coûte tala mogiso omoni mboko oyo basimba bato na bango siminga na okenoti na suka ponga banga mutu te na yeli o pièce ya liboso na opesa o deuxième pièce avec une nationalité douteuse nationalité no nani wanani o passeport o barefula yo na tangi kombo ya batu oyo barefula yo na komoni na kombo ya Chino Mugisha Lindon pe muta ayamba yo ezali pasteur ou azali responsable à M23 nde akotisa yo na Goma faut fouiller personne d'infiltrer donc naibisaka bino un jour nabi il y a deux hommes de Dieu que moi je fais suivi na mboko les infiltrés oibisa lobango mukomso wana yekutute wana oloba pasteur mususu bazali wana o mususu sikolokola yo provoquer nganga na pesi matière na mboka ba fouiller yo au délire si na uti na mabota me na bien le 12 août 1900 tel bayebi passeport ya ngoyo des pères et des mères congolais mais bien sûr passeport na nga ya ngoyo na laxi ba passeport bon yo lobi o uti oza na kombo ya babashi oza na kombo ya manani mais muto apesi yango eza mutu oyo runiga bon t'es 23 tu es qui pasteur boxeur karatéka c'est une noire nengo lobi oui na bien ba maître tura baza ba maître bazé bela obeta obeta nani edingwe tokenda na jour na kangisa ka na la police edingwa anga beta wana oui et pas na makambo na été ka biloko ne wana te na TV o delesi a délivrer esprit mon nom ya delesi et puis tant a délivrer esprit wana ake nango na bengi tie pa kanyama asala kasho wana 4 ou 3 jours na filma mokolo mutu na ngeko pété na bimisango na bengi dingwe to samba na ibse o dédommager bon 100 000 akokaki mwana ne moya na mère moya kalabo ya munene ya rouge nde aya akoti nango abondeli ngao papa zwata moi baba do futa ndamu 2000 so combien akena TV abia futa na 7000 walo kuta kanyama kufate colonel Mukinzi akufate bon major wa auditionnaire akufate ba décharge toi lango bon tu ne vois pas que tu mens en tout cas na senga na service secret na batu immigration bo justifier biso kombo oyo ya Mugisha koti wa koti na komonini parce que c'est le même gouverneur qui est ministre de l'industrie aujourd'hui qui l'a chassé avec sa mère de la ville na mère de la ville na banane na kombo ya Chino Mugisha Lindon sikoyo komonini ya kote likini à vous les claviers. Merci Motola Nzambe, merci na bayo batala de l'Est na sali campagne na benga ki oya oyete na tango na obanda matin na bi na dimanche na bi Mugisha sikoza na bandi siko na sala 2h 3h du temps yaka na keko sala direct na chaîne univers na zelio na se oyete bon yebisanga siko mako fa ngo obeta ngwa mobala lobali kampa salela ngo Motola me kota dans la maîtrise nango na moi matete na yebi auto défense na yekola 7 points sur na beti okufi na ta na bundi na ngate na olukaka point mongo na beti l'état yo zolela na soate na il y a 9 points na kora mutu so beti il faut azala évanu na biloko na yekola pona na tenter bon ozinga na mouvement na obeto eloko so okufi etalio je me les points vitaux je me défends na mona matete ba bamba bamba biso na mona matete Moïse mona matete ndeto za na to yebi ke to za na ba ennemi donc na mbanga yiti natambola pe na garde côté natambola pe na soldate natambola na mutute natambola na chauffeur tu es menteur si tu veux m'attaquer na moranga au samba en tout cas merci donc, merci prophète de la nation ce qui esprit sili Luka Nzambe Nzambe otombola yo eloko liboso luka ibez o leke nango epana ni ozu bez o badi ko finga de ozu bez mais nga bez nga yaka na liwa parfois il pas pété nani on dit pas pété te a pété a cause nga mbongo te mbongo belebele azui na brazana ba million baboto la nyonso te babota nini baboto le wapi baboto bakanga raid ah papa nyonso kenda bon na yebi que guise des soute mais
Maga tinda ba bis na nani église ya te. Ezate ceux qui église kiti yoko makanda kana na bato. To yamio na mboka na motema pembe. Alors, yo ceux qui tata na yo, maman na yo bazana kifu lakisa biso ba. Moi mbina yo nani? Bon. Moi mbina yo nani? Bon. Na ba question bela autour nos yeux to kutana. Oh yango yo ya bagarre. Pièce contre pièce. Tala. Omoni bato yo simba siko epana ngande osuki. Ponga mu buso na tio na kasho. Mbalo na tio na obimiso na mboka parce que na osenga ba service. Muta yamba yo kuna zaronika. M23. Ah. Na yebi ba spécialité na bino ba poison. Na komi pe mayeli. Oh. Yo kanga bien. Ozwa ngati ponga nde na bui. Na za anti poison. Ba plan yo se yo ko sala na yebi yo biloko tu osalaka. Na matea na ba miracle na yo ka muta sekwi na ndako. Ba mona ke na morgue te eloko moto. Ah sekwi après 30 minutes. Lupanga on va plus adresse. Moi je te connais. Tout ça là bien. Merci prophète, merci. Peggy ça te convainc na suka. Et puis na ceux ici boé na ba musicien nyoso. Respectez-vous. Les matériels on les présente pas. Matériel les élokomoko Tobo Mango. Donc, iPhone 13, yango toza na ngote. Toza la 14 des obima, au monde appelle yango. Donc, on est dans le temps, on est dans le temps, on est dans l'espace. Ba montre yango malonga yango tozo lata. Biloko yango nyonso yango. Ba 50 000. Da biloko to yebi yango. Donc, elonga na zo loba. Au moins, il montre où il est soit na canaba to. Montre les ala toujours na étiquette nango ba sombela on a maison. Faut betango ou bengi maison. Maison à Goyamba. Pour ils a ba Rolex ya faux. Ou ya Italie ba salaka, ou ya ba chinois ba salaka. Ils a en or, il a fait bien. Mais ils a ya yete Rolex. Rolex a la carte, so beti de l'île ça yebi. La pression nzela kene na Rolex beta de l'île au monde. OK. Ya ça. OK. Ton information toza to ebani ba jibe ba to toza ba montre na biso na to ebani. Oh, na jibe. Mais confite. Non na ebité na ebi Kofi akozanga Rolex c'était aza moto. C'est vrai? Non, na lobby Kofi azali quand même. Aza grande star. Non, to koki koloba makamoto ni été. C'est une grande star. Azo ape mbongo ba futaka mbongo. Soki asobité le ba mabongo makasi. Mais na niveau na yi akozanga ngote. Mais na yebi a jibe po na yebi esika somelaki. Information mo yeli biso siko poto chité na biso et sika oyo peno kenda ozo chance relia na table mort maman na la reine Elisabeth d'Angleterre au kotika biso deux informations ga siko que son âme repose en paix. Un souvenir ni ozo oui soko ke ba yambio trésorerie mogezala wana soko ngobima oke kozwa j'ai eu 200 000 livres c'est-à-dire elle valait à $400 $400 000. À deux reprises, tout le monde va payer 280, tout le monde va payer 200. Mais c'est une femme chrétienne. Bon, tu as raison, mais en tout cas, à Ndima il sambo, na sakola il a bêté moins de biloko. On va causer le baraté. Avant de gagner, à talent. Mais côté biloko. Côté caca, côté na évité ce bima qui va mais avant de gagner à l'obité, on a en place na été. En tout cas, merci. Il est en anglais. Ngana français. Ouais, il interprète. Interprète ya bango. Mais maman da loba na français te. Ce qui est zango ana ya zo loba to mususu. Alors de vieux pays. Bah d'abord qu'il y en a partout. Le IGF est 35 ans d'existence. Je la pesa qui prophétie mais na moneka loba ke lote c'est que ya solo. Donc na yebisa ki azo tongi meuble mon à 7 niveaux. Oui. Na 4 ya IGF. Na beta ki yango mais à lobby le hôtel na mona vandinier lokola lobby avandinier c'est que immeuble mo c'est ton ami on a c'est que professeur nga vrai à 35 ans IGF a sali changement na 35 ans au to yebi ya malamu ezali o ka yingete a sali combien d'années il y a ça combien d'années 2 ans 2 ans donc les 2 ans d'alingete a couvert les 35 ans ya ba muzito bazalaka pe wana bani donc et couvrir bango nyonso. Alors, l'ongo y a na lingete na ba onyo so bazaki liboso na ye félicitations. Merci beaucoup. Oui.
merci vraiment na banyo batala biso wana ko raté tenabi ke maréchal Souveillé ça na restaurant yo lezo batala biso na boss Placide Ebio femme noire Brem nzapa na omona binote bana bolobaki nani Maurice Kalakala na oluka bino na omona binote Justin Panzo mon ami na pesi mbote depuis na pesi mbote pe na colonel Frakilanga alors na pesi mbote na en fait nzemba peta texte na ngo ya ka texte amuke na otela ba ngombe ba texte do akongo mda komaki te do akongo te nganze mona nganga mo na sali yango inspiration na ba deuxième le kundu pena ba fait qui na ba deuxième ngana pentatonique voilà là avec qui pentatonique et puis concert na ngayo na c'est à 500 te libanga $2000 na c'est à 500 libanga $2000 Yannick Zonde Fondation Mouloud, Stone Mukendi, millionnaire, Pat Princeton, Allemagne, après c'est Mbote, Jacob J, petit nangana mwana ya Babia, Ramazan, ministre ya mini, ya Mboko, ya Katanga na PCP Mbote, gouverneur ya Katanga na PC Mbote, Ken Piana na PC Mbote, wana amutunangai, Ramazan ipe na PC Mbote, oyo ndeko na biso oyo aela biso basaka masangwa wana Junior Ramazani to PCP Mbote Didier Boudimbo to PC Mbote magé carburant en difficulté mais ara mutunanga na PC Mbote hydrocarbure na PCP Paul Fikipo Papa Malamu FBT Yonde na bakisi Yonde et puis Misalande Kabedasu Dimila lingi sur libanga ya mbangu te balobi avanda asolola bien avanda Abedashu Ben Lobit manager nanga merci je crois que na pesimbote na Jean-Pierre Liaou Modero Simba Gauthier Mascotte et puis prophète Dominique Condé prophète Ndodi Tetendai na Mama Rachel Churambomba l'imbattable Jongade le meilleur restaurant. On doit appeler ça 10 000 chaque les 5. Les 5 en légué. C'est l'équipe. C'est l'équipe. Ah. Djonga. Djongo l'équipe pour la première fois Djonga. Na bengo après la mission nini. Na pensé que tu l'as la mota zabe la kina Arthur Zemene. Jezo la mutalombi en souci na wana. Les qui n'ont pas de petit appellation Mbote, pasteur pas de petit. Ah, pas de petit. Bon, qu'on nommé ACB, Congo Central. Nommé fédéral à Congo Central. Na yo ki sangona mais azole sate. Qui vous sait pas de ozoli na oli ate ngala linga libanga na singa na kingo. Libanga ya liberté bo na linga ngote. Moi na pas de petit. Moi na ngai na yebi fongwama. Fongwama yo ka makambo. Bon. Mais Congo Central aux autres. Na PCP assistante ya ministre Amine Mbote o memanga. Gouverneur qui bando là. Na PCP conseil spécial ya ministre Amine Mbote. Na PCP maman Fifi Mbote. Masuka Lola ba et puis en tout cas yo mongope na PCP Mbote. Et puis ba cameraman Titi Espoir Kwangilale na boma. Na moni ba mer bazawa ba break de break bazawa. Na moi be mutu na ngai oyebie. C'est le point bas. Somo yende coopérant. Oh. Imakambwa mutute. OK. Nakangi yawo mote la kangi musale zate. Merci beaucoup. Dama pa molabino. Merci beaucoup na whisky Ushia, le temps pour moi pena pesa Ruth Mano na Mbote Maître Lion David na Irlande Motema ya Sylvie Sakina Mohamed Moleka na pesa yo Mbote Joka Sai cérémonie na bossa na te 3 fois King Kabo na bossa na raté Iber Mulombe Mignon na bossa na raté Air Zumbayo pena na pesa Mbote Gay Mamadou la bière de Lix Gay Mamadou Serge Magi Macintosh na bossa na raté Toré Mayani Chims Kabengele na bossa na raté en tout cas Mbote na bino nyonso o botani biso na niveau ya Katanga Ken Piana satellite. Merci beaucoup. Tu commis vraiment na Souka, le caméraman du gouverneur. Il y a longtemps à communauté Moussa La Pamba. Donc, qui n'a pas si mbote na Dadanga il s'est bien. Oui. Ici pour la Leno. Au forme. Nathalie Guité.
Ah. Au Griffinin. Ah. Oui, au mon athée. Et voilà, au mon athée. Au mon athée. Au mon athée. Donc, mon toit est bien là-bas, il est griffon. Ok? Personne m'a conduit, au monde quel bien. Ailleurs, il y a fait ça. Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.